Mbote mbote mbote, bonjour bonjour, mbote na baebanso, bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi, mbote mbote. Eh, bwe ma vimpi, moko wazima, est-ce que vous allez bien? Est-ce que boza malamu, boni bino, na mabota nyonso, kimia ezali? Tokumisa nzambe, soki kimia ezali, topesa nzambe merci, na nyonso asalaka na kati ya babomoye, na biso. Ngai wabino mama Elia Nitu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe ya mawa, nzamba bolingo, aza kobatela kimia ezali. Na yele susunga tengu mesena kosolola nga na bino. Na pesi bino nanu merci. Toza toujours na mois de janvier. Lelo toza kaka le 8 janvier, hein. Toza toujours na mois de janvier. Toza na le 8 janvier. Wabino mama Elia Nitu. Quand on mesena kosola ba meilleur ve zana nko continuer bon année na bande konyoso ba yoki ngate mikolo yo. Merci beaucoup na bino ba ebo disposateur na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka ngai vraiment nzambe apambola bino. Merci beaucoup na ba abonné nyonso, mbote mingi na ba abonné nyonso, même ata soko za abonné na ngai te. Et que okotaka na émission na ngai ya préparons-nous pour le mariage. Et que okotaka na Elia Nitu TV, o disposateur na yo pona kotala ngai to pe pona koyoka nga na lobi na yo merci beaucoup nzamba pambola yo esika ozali. Soki ezambala liboso okutani na émission oya préparons-nous pour le mariage. Na koyebisa yo boye émission na biso oyo ezalaka concept nango ezali pona koteya baye baza kokende na kati ya ndako ya mabala pe koteya kosunga ba o baza déjà na kati po ba français balobi on apprend tout le jour. Soki na no s'abonner te na kosenga na yo kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Eliane Nitu TV, préparons-nous pour le mariage. Kende o kende ko s'abonner. Soko fini bala liboso o s'abonner. Après finir la cloche de notification pour que aux ba émission ce qui émission côté ouais ba que émission ya sika ils déjà en ligne. Nzamba pambola bino nyonso pour la bolingo na bino envers ngai. Na ye to solola to zala masolo ya ko solola ngai na bino ndenge to mesana ko solola. Na yebisi bino ke makambo ezali minene. Banda mbule bandi tala makambo naza koyoka kaye wana ya vert etoni na changer kaye. Makambo ezali awa na yebisi bino boya koyoka makambo ezali awa. Basi oyo bomona kalanzela boza komona basi mibali bolingi kolula surtout so moni mutu aza bien taillé kota likolo muke moi bassin vande e carbone na luketo carbone na bassin soko talo bien nga awa kaka na koleka te nzoka oza koyeba te mwasi wana oza kolula nini eza kati na ye pona kotela bino na lisolo ya lelo ezali na ndeko mwasi okolo lisolo ya bisinga bi mama Eliane beta lisolo oyo esunga bato batalaka yo oyo nani bakoyi na mbeba oyo te bakendo koya na mbeba oyo te lisolo oyo mutu nyonso koyoka yango ekosala ye motema pasi koyoka pasi komona papa ya mukolo papa aza déjà na 60 ans boyebi ke papa ya biso 60 ans bazalaka ba gentleman mpona nini bamesana kotia yombo soki asala tie yombo nde na mutu ezongi nango noir esika nyonso bapoile ezali acheche ezongi nango noir ezomoni kaka surtout so azwaka nzoto na ye bien alataka jean na ye afile na ye boyebi kaka bacongolais tozala kaka lutte contre la vieillesse mibali balingaka konona te basi balingaka konona te voilà. Ndeko ya mwasi apesi témoignage na bi mama Nitu, je te parle avec mon cœur. Nalingi émission na ngai édifier bato ebele. Nalingi émission na ngai histoire na ngai esunga bato ebele. Nalingi histoire na ngai efungola bato mayele. Nalingi histoire na ngai o mama Eliane esalisa pe ekata bondumba ya mibali, bilinga linga ya mibali, bilula lula. Ekata ya mibali. Lisolo eza boy. Ndeko ya mwasi ya bisinga mama Nitu nazaki na mobali toboteki na yeba na mibale. Kobota na mobali wana bana mibale mama Nitu tokabwani. Tokabwani ponga mnaboya ki mobali. Nanzela nanga musala nde nakendaka musala pai na bande kosala na kutana kina papa moko. Tamba kutana kina papa wana azaki na 52 ans. Sikonde papa na komi na 60 po bavandi na 8 ans bakabwani. Mama Nitu kokuta na kutana papa wana totalani papa na talinga alulinga papa sepeli na ngai
papa sali nanu amitié nanu moni femme celte moi ça zaye mona kati ya ndako na bana na ye papa na ayaka kotala ngai asalelaka nga bakusa ayeli ngai donc asepelaka na nganga mpe nasepelaka na ye parce que toza place ya mosala moko tobandi na kikamarade ya mwasi na mobali ya toza nanu kaka bakamarade kaka papa ngo ayaka kotala ngai asomeli nga mwa bajus mpe na besoin ayedenga na bamwa bacourse ayedenga mpe na mwa bacourse et tout donc relation na papa na ezalaki bongo pourquoi natieli bino biloko ya kolia ndenge evandi wana ya wana lobala bino ke mwasi nzungu mwasi kolamba mwasi nzungu mwasi kolamba ya bomoni nga na tieli bino ntaba na mopanzi nango na tie epinard kuna tomate na matungulu mpo ngai so nasisi na bino awa na olamba epinard oyo nataba oyo mpo na olambela fumu kanda 1m85 biloko na okelambele yango bazalaki kosala place moko nde babanda kosala place moko ndeko wana ya mwasi azalaki na habitude Claudine azalaki na habitude ya koya na gamelle na ye ya biloko ya kolia ndenge bande koya na biloko ya kolia soki bafandi na ntango ya kolia boye mosala ezalaki préparateur de commande Claudine soki aya na biloko ya kolia papa wana yaka kolia na sani ya Claudine wana bazaka bakamarade balingani nanu teki mwasi na mobali baza nanu ka bakamarade papa wana koya na sani ya Claudine asali nini alie baza kolia mamolamba ya kitoko biloko yango kitoko biloko yango ezelenge ale na muke na kosolola na bango papa komi o Claudine akoya kozwa yo so mosala esili Claudine na mema wana ke notiko pa na yo Claudine akoya kozwa na tongo to ya nzela moko na musala papa wana mwasi na ye azalaka aide soignante mwasi na ye alinga kosala mingi mosala ya butu na moi ya lali na ye na butu akesala po balobi na butu efutaka bien papa ke na musala na moi so papa ke musala na moi azongaka wana mama pa bongami asali nini ake musala baza na bana na bango misatu bana basi bakoli boyebi ala ndako deja na mboka oyo bana bakendaka na bango soki mwana akoli mwana na bango liboso abalaki mibale wana bakendaki na moto azwa appartement na ye baki batiki baparent batikali bango moko ndenge baparent batikalaki bango moko bongo mama wana mwasi ya papa wana abengisi niesi na ye kouta Kongo ba bando vanda na niesi na ye na kati ya ndako po bana ne basi bakende na bango nazala ta na niesi na kati ya ndako niesi aza na age nini niesi aza na 16 ans bazaka na niesi na kati ya ndako mwana moke na 16 ans papa na biso wana aye kolingana Claudine en tout cas olamba kitoko biloko no kitoko ngala ndako kuna na liaka bien te mais na vandi na mwasi na nga presque 30 ans mais ba 30 ans on se doit vandi boye kolamba nika manevre musala yende nga zana sala ka musala ya butu do vi mobimba kaka musala ya butu mwasi na nga linga ka musala ya butu vraiment la butu nde to zaka penza esengo mwasi na mobali nga penza na zaka nango mingi te po ya biso bisengo zalaka na moi na butu penza bisengo ezaka te po mwasi na nga saka nini asaka musala ya butu akendaka mingi musala ya butu babandi bolingo babandi kolingana Claudine babandi kolingana na papa wana papa Georges Claudine bolingo na papa Georges ta babandi kolingana na papa Georges Claudine ayebisinga boyabi mama nitu ngai na bandeko na ngai ya basi koko na biso atia biso biloko na nzoto koko na biso tango azosuka biso toza bana aza koloba ke bino nde boza mibali nyonso na nzela na bino mibali ya mbongo na nzela na bino koko na ye azalaki soko asimbi bo atali ye abwakele baso ya ningisa alobi omoni yo mobali akoboyaka yo te yo mibali babanda nde kokufa mpona yo mibali ya mbongo babanda pesa yo mbongo mibali babanda kokufa nde mpona yo mibali babanda kufela yo mobali akoki koboya yo te jamais mobali akoki koboyaka yo mibali nyonso bakozala marche pied na yo banda konyata bango lokola bakayasa okotambolela bango likolo lokola bakayasa mibali nyonso babanda kolinga yo mobali moko akotikala koboya yo te soko atie mai na bassin akamati asukoli Claudine asukoli bayana Claudine bampe babotama bana basi na famille na bango misatu koko na mwa bande kosala bango ndenge wana ndenge balinganaki na tata wana mwana mwasi kati na ye aza na molimo na ye ya sirène aza na molimo sirène kati na yabi mama nitu nazwa mibali ya modèle na modèle mobali ata mwa atikala koboya yanga te depuis na mwana moke so tolingani na mobali na lobaka nga mona boya ye soki na baye na nga mobali na boyi ye mobali abanda kolanda nga mobali azolela nazala mobali mosusu kati na ndako mobali abandaka kolanda nga azolela
ezalaki biloko koko na biso ya mwasi akotisa biso na nzoto. Mama nitunga so na boyi mobali. Mobali alelaka mobali afukamaka. Soki na boyi mobali akolela kofukama ko bando bondela ngai. Na boyi bisemela sina boyi na mobali muso abi ko se eloko te. Yoko se eloko te mwasi na nganga na lingi yo kaka. C'est dit ya kwa biloko koko na ye asalelaka ye. Ke mibali bakoki koboya ete akosakana na mibali nyonso ya banda kunyata mibali babanda kosopela ye mbongo. Ezali bikila koko na bango asalaka bango bana basi. Et alors, soko so bimi na ye, bosangisi nzoto, ema, esili koboya ye te. Parce que za biloko koko asalaka bango na bomwana, akata bango ngo banzoloko na kati ya nzoto. Biloko kota deja na kati ya nzoto koko asalaka bango na bomwana. Abandi ko bimana papa wana. Tango abandi ko bimana papa wana, abandi ko bimana papa. Après, aye kozwa na ye, kope mususu po ye na papa, ekaka zaki au moins ya 25 ans. Lokwa ekaka zaki makasi, tango abandi ko bimana papa, ah, bazozala na papa. Aye na ye ko baye papa ngo, ekaka pe zaki makasi, ekaka ya 25 ans. Abia, ekaka za pe mulai, ah na banda na ye mibale na kati ya ndako. Atala bite, ekaka za mulai. Lokwa ekaka za mulai boye, na kotambola tambola, azu garçon moko boye, babanda kolingana na garçon wana. Tawa bandi kolingana garçon wana, papa azakaka na kati ya ndako. Lokola bolingo ekoti ye epa ya garçon wana. Asali nini? Avandisi papa. Avandisi papa. Ndenge eza boye, ngana lingi avandisa papa, c'était comment? Ezalaki ke ye papa wana akomaki koya kolala epa na ye. Papa akomaki koya kolala na ndako na ye. Ndenge papa zo kolala na ndako na ye bongo, nyasi ya mwasi ya papa George na ndako akomi kopesa rapport epa ya mama leki na ye. Akomi kopesa bi ah tonton tango yoke na musala tonton abimaka soko ake azonga kaka 5 heures. Soko abimi azongi 4 heures. Pour moi ça azonga ba 6 heures. Azonga 4 heures, azonga ka ba 5 heures. Ah, mama le bia solo abi oui. Akendaka mingi mena linga ko yebisa yo te. Po ba yebisa kinga yeke mama na ngala ba soki na ye makambo ndako ya batu na kota kate nazala mosa songi te ya bikota kota makambo ya ndako ya batu. Mena moni donc ninga yo zala kate boy. Ninga kenda ko la na musala tonton akendaka na ye pe azonga ka ba 4 heures ba 5 heures eleki mingi ngo na yebisi yo. Mama na bi d'accord. Soko moni abimi akei nga kendaka wana obengi ngo ebisinga ke abimi ake kolala libanda mwana ndimi mais mwana ye kokanisa susu songi ba se mwana ye kotika koyebisa na mama leki na yeke tonto kende ko la libanda ko sala ke ya bitenga mo fona piéger ka mobali oyo pona bibisa pe ka mwana songi ta sali nini ake musala 3h du matin azongi ndako akuti mobali azate premier mitif. Abeng mobali oza wapi? Oh na bimaki mukina baninga na zoya. Obima mukina baninga le to samedi te. Toza mercredi bimaki na baninga na zoya. Mobali ayeta eti 5 heures. Alali kuna epa ya Claudine. Baswani ka ne mosa mobali ezalaka. Journée wana eleki. Une semaine après, mosa kati musala ayeli susu. Akuti mobali azate. Mosa confirma bia makambo mona yebisa kinga. Eza ya solo po kinduma mobali okangende nini? Bozalaka ne kaka na moyi mobali azakane na musala. Soko azongi ndaku yo po simi musala butu okay. Moye ba makambo nyonso lekaka na simano ezate. So baza pe ba mwana wana na ndaku te angaka yeba te me pona mwana saki ni mwana signalaki. Alors, ekomaki répétitif. Ekomi penza ke non azobanga susu te akota na 5 heures, moi ça yebi ke non mobali nanga koma na mwasi mususu libanda. Asa kuma na mwasi mususu mobali na ndako azaka sute mobali alalaka penza na ndako te alalaka mingi libanda soki ezali jour wana mwasi azaka na repos ke mwasi osala te wana nde jour ozala na ndako mais soki mwasi ake musala ye pe wenda kia mbote ale ake na ye kuna epai ya Claudine akilala pa Claudine ntango azwi chéri ya sika Claudine avandisi papa abisi papa abi papa tovandi no mwa mingi wana basi basala papa na 2 ans abi tosali na 2 ans mais sikoyo nalingi sute na baye na ngayo nga kovanda na mobali boy te ta ebele boy 2 ans na vandi na yo eze ebele wana 2 ans papa yaka kolala wana ayaka lali wana azongi na ndako na ye soka lali wana azongi na ndako sukola changer bilamba bakutani susu wapi na musala
bakutani wapi na musala ye kozongisa Claudine. Donc ndako ya mama nekoma ki perturber vraiment makasi. Parfois pe soka uti musala ozonga ndako te azwi Claudine achela mutuka bakika pa Claudine bavandika kuna. Donc ndako koma ki vraiment perturber moi si penza a vraiment perdre ki papa Georges. Sikoyo tango ye Claudine avandi papa Georges po yebisi ke papa Georges ngai nalingi osusu te ngai nazwi mobali ya guna ngai age na ngai nalingi susu te papa Georges ndenge tovandi na yo boye 2 ans oyo ekoki zongela mwasi na yo kende pa mwasi na yo vandisa mwasi na yo osenga ye pardon po ndenge so dekono bimi libanda boye mwasi nyonso tu asilikaka 2 ans quand même eza ebele me ngai na baye eloko yo kosala kende pa mwasi na yo kende kosenga ye pardon yebise ke mama limbisa nga naza mutu na beti libaku na dekone zonga bolingo na kati ya ndako na yo na mwasi na yo. Papa abi Claudine on a se retrouver Claudine so na nzoto na kolongwa te Claudine so na zo mono te na zaka ngai te Claudine okoko boya ngai te Claudine pona nino boya nga Claudine nga na seli yo nini Claudine na seli nini Claudine apesa nini Claudine alesa ka yo bien otondaka soki na tuni Claudine otondi ondima ko tondi atolo bimi bale na pesa ka misa Claudine na koma bimela mela po makembe seleka bien Claudine ayaya Claudine na kokate Claudine habité papa okokoka yo fozonga pa mwasi na yo kende kosenga mwasi na yo pardon ozonga na ndako atalinde Claudine atema na position bobika mwasi soka balingi suteli mwasi akoma na rage soka lingi na yo sumbali te papa azongi ndako na ye mukolo papa wana azozonga na ndako na ye bola nanga bien mukolo papa wana za kozunga boye na kati ya ndako na ye matiti l'angolaise ya mete na nga bato papa edo dia wakana ya mete soko bimika bomuni wa Bernice pese ba bizu na ye bokamata ba bizu papa Georges azongi na ndako tango azokota boye na ndako po basolo na Claudine ke non zonga epa ya mwasi na yo kende kosenga ye pardon bosala la pe bozonga na ngala linyo lisusu te na zwi mobali ya age na nga papa yo za mwa mukolo nanga ekosimba te 25 ans d'écart c'est beaucoup na lingi na nga lisusu yo te na zoki kaka na attendant abi malobo yango na yebisaki ye mama nitu po akende mobali abimi a démarrer voiture mobali akei na ndako na ye akoti kokota ka akoti akuta biloko na basaki poubelle mwasi asakangi biloko na basaki poubelle tango ka akoti mwasi amoni mwasi abi suka wana na porte mwasi azwi biloko na bilamba bandi koboka libanda eki na basaki poubelle mwasi azwi pain à lancer mwasi azwi pain à lancer mwasi azwi abandi kobwaka bandi kobwaka papa Georges habite te mama abana kosala nga boye te mama abana na ngai ndenge na ye boye mama ne kosenga yo pardon kuna mwana mwasi wana aboyi na ye ngai mwana mwasi na bia linga lisusu te abina ye kosenga yo pardon tosala la paix nazonga na ndako na ngai mama abana mwasi na ngai nazongi na ndako eloko tindaki nga libanda mama na yebi te nazongi na ndako en tout cas mama pardon kosala nga boye te mwasi alobi jamais. Papa Georges onyokolinga mingi soki mwana aya na ndako oyo te papa Georges na nga na yeba te ke yo lalaka libanda po bana na biso basi bakola basi bakenda grâce à nièce na nga nde na ye koyeba ke yo koma kodekone soki ye te ayebisa nga te kolalaka libanda nangaki na yeba te po tozalaka presque pas yo so ozala mosala nga na ndako na lali yo soko ozongi nga na ke mosala nangaki na yeba te soto solo na téléphone ngana na musala na ngana sina mono pe ba plus de 50 na bia plus de 50 boye nzoka nde ozana na motema kolinga basi mususu moi c'est qui catégorique papa Georges te téléphone abengi bana na ye abengi mwana liboso abi mwana ngai mama achenga libanda mwana bi mama cho libanda pona nini pona dekonaki ya bien lokolo dekonaki mama va cho libanda. Elle nous a prévenu que Acheyo libanda. To bondeli mama po abenga note mama aboyi. Comme elle a pris sa décision, biso peut moyen to sala exact. Avant mama benga na yo asola ki na biso. Abi azo ke do chao libanda trop c'est trop. Mbongo ya papa Georges e mona na kalisusu te. Mbongo yeso koma ya Claudine na bana ya Claudine. Papa Georges mbongo e mona na asute. Mbongo koma ya Claudine na bana ya Claudine. Mbongo papa Georges mona na asute.
akoma na ndako irresponsable. Pona nini? Pona molimo ya Claudine ya sirène komandaka papa Georges. Wana Claudine yemo mutazo yebisanga bandeko babolingo Claudine mutazo ko yebisanga makamo molimo ya sirène mute komandaka papa Georges. Papa Georges innocent mo we. Yabite ke molimo mo eza ko komande ndenge wana. Papa Georges azu bilamba ache na kati ya mutuka. Abengi Claudine, Claudine azu ya to solola. Wana butu makasi butu. Claudine abi oya ko solola ni. Ona na makamoto solola pardon dimanga na ya. Claudine abi ok problème ezate yaka. Aye. Tango aye Claudine afungoli porte papa na koti. Abandio lela. Nini problème nini abi Claudine. Ndenge webisanga na zo na kendo bondela mwasi nanga na kie kuna yo moko ya kota résultat. Yaka azu Claudine bakiti bakili banda fungoli voiture. Tala basaki poubelle. Oyo nini bilamba. Mwasa benga ninga. Est-ce que bondeli ona benga na bondeli penza aboya bina zonga kaka alingi lisute. Claudine abi bona tali papa ngo papa moko gentil. Mama, papa na gentil moko ya kosakana te. Oka penza papa gentil ko papa gentil. Nyonso na kolinga yango kosala. Papa na kosukola basani, papa na kosukola bilamba, atourner bilamba la machine, abimisi yango, a repasser. Abi papa na apesanga bolingo moko affection moko oyo na zwaka kutu te na papa na bana na ngai liboso. Affection, amour o papa na pesa kinga na papa ya bana na ngai liboso na zwaka ngote. Papa na mutapesa kinga affection na babolingo wana nyoso. En tout cas azaki irréprochable papa wana. Menga tellement kati na nga molimo o eza ya sirène, eza ya bondumba. Na ko kakambali moko te. Naza ko kalisusu te, faki na changer kaka mobile. Abi atali likola tali na sabi na tali bola mwa papa na biso bokota na ndako, papa koti na ndako. Baba ndiko vanda na papa. Papa bosa na kamosi te papa bosa ni mwasi. Baba ndiko vanda na papa, baba ndiko vanda na papa Georges, baba ndiko vanda zemi pe wo. Azu zemi ya papa Georges. Alobi mama ni tout temps on azu zemi ya papa Georges. Mama kolenge la papa Georges. Donc na bana miso tu na boti grossesse o epesa kanga esengo na vie ezaka grossesse ya papa Georges. Kolenge la grossesse wana. Donc penza tala pe âge différence toi ki nango presque 25 ans d'écart. Donc zo mona nga bébé na ye. Ti aye ko bote la papa Georges mwana. Mais le kola za na molimo wa sirène na molimo wa bondomba esila ki kaka wana te ekoka ki kaka te. Aye ko linga aye kolinga noko ya camarade na ye. Botala niveau ya bondumba oyo mutu aza na molimo wa sirène kati na ye. Aye kolinga noko ya camarade na ye. Era lingi noko ya camarade na ye bakomi bolingo. Akoma kotika papa Georges na ndako ye pa ke kolala libanda. Ake kolala epai ya jeune garçon moninga ya mbula na yetiki papa Georges na bana misato. Na bano papa Georges akutaki na bango. Na mwano ya ye. Akomi kotika na ndako akena ye akozonga ata 2 heures ata 3 heures. Papa Georges peut kamba kolobeza te. Bavandi na papa Georges pendant 8 ans. 8 ans bavandi na papa Georges. Mais na kovanda na papa Georges 8 ans wana. Ce n'est pas qu'avandaki ke mwasi malamu abi non. Mais zaki kotiki na okesala ba bêtise. Na tiki nanga papa Georges na ke libanda na sel ba bêtise nanga na zongi na ke na coucher nanga na mobali na zongi et puis tona ke coucher na mobali za mobali moko te. Siko problème eza nini bande ko boyo keska mama alikambo ezali ya be ya Zakari nanga yanga ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari tulomba la mami la plus stylée. Fungola matoya ya oyoka. Alobi mama ni tu. Problème nanga eza problème nini? Molimo oyo ezaka kati na ngai ya domination. Moye mobali aboya nga ezalaka te. Mobali oyo pe na bota ne bana akokaka pe koboya ngai te. Pendant naza na papa Georges na kati ya ndako na akendaka pe na mobali wana na bimaka pe na ye. Aza ne ko supporter ke naza na nga na mobali mosusu na ke na nga na bimpe na ye normal nazongi na ndako. Pendant naza na papa Georges na kendaka pe libanda. Na bimi pe na mibali na sali nini nazongi nanga na ndako ni vini connu. Après na komona papa o fabi na papa bavandi 8 ans. Après na kota papa o ifwa sa nini akende. Na kota papa o fa kende na lingi susu papa oyo te. Mama Eliane na kati ya libota na biso malgré koko asalaka biso biloko ke mibali abi mibali baboya ka biso te mama nitu na ngai. Benda mibali matoyi.
émission oyo mama tchela papa yoka tche mobali na yoka émission oyo lobani papa fungola mato yo yoka alobi biloko oyo koko achaka biso na nzoto ata mibali yango balingi ndenge nini oui okoboya mobali ya bandola ndo kaka me toza na molimo ya divorce molimo ya divorce eza kati na biso molimo ya sirène abi mobali naza koloba noki mama na tobota bali mbali abalaka nga abi na ane moko nga na divorcé grande sœur na nga divorcé grand frère na nga divorcé na mbula moko espace à 1 mois oyo ba divorcé espace à 2 mois kuna donc bana papa moko mama moko bango misatu ba divorcé na ane moko 3 divorces na kati ya libota na bango pona nini biloko koko acha bango na nzoto koko anesaki koko kanisa biloko wana eza bomengo koko anesaki biloko wana eza bien mibali babanda kolanda bakoko na ye mibali balengela bakoko na ye mibali basala boye nzoka milimo sirène achaka bango na kati ya nzoto tango koko aza kochoya biloko mibali nyonso azoba mobali te mibali nyonso bazala yayo siko banduka bwana mibali obanda kozo mibali tout le temps avani na papa wana 8 ans ndenga avani na papa wana bi mama nitu nakenda kozo mibali libanda ko nazonga kabi mama nitu mobali mwa koko nalobi teke naza kitoko soki ya ndenge nini mobali a resistaka ngai te mobali a resistaka te mama nitu soka mobali atalinga na talie mani tu so na talie 2-3 fois na ko séduire ye mobali ne fa sa nini fa kwesa mafalinga nga kaka soki to lingani na ye ou bien na ke na ye to beti matuza na moni ya footer na tiki na ngai so na moni za bon joueur na kangami ye nano soki pe na baye ye na tiki na zu mususu abi mibali tilo mibali balanda nga kaka mani tu mibali baboya kanga tata na zana mobali na kati ya ndaku mobali bandolanda nga kaka azolanda ye po ni pona volonté ko linga te parce que azana envoûtement envoûtaka mibali alobi nanga yebisa bato batala ko mibali na bango ba yoka émission o témoignage yanga alingaki a témoigner famille ne boyi yana mosabi yongo revese biso boyi ndenge nini pesa ka mani tu sola beta onka ye moko mais yo kolobate on les a revese biso ay mama nitu na yoki mateya na bostra mateya na bostra mateya wana ebongoli ngai molimo wa sirène molimo impudicité bancien partenaire nyonso wana eza na kati na nga mama nyonso wana eza na kati na ngai nalingaki naleke epa na yo nga moko na témoigner ya na nga mwasi ya boyabi te soko témoigner okorevese biso yo lokolo bongoli na motema bongola kaka me okoya korevese biso mobali akolinga koya kolinga yo akomobanga ayeboza molimo wa sirène wamvutaka bato bota la vie yande ko Claudine yango wana ba papa yo kotala mwasi akongenga mona mwasi pembe lokola mame Jenny Mongale métisse belle sans maquillage obandi kolanda non botika bilinga linga ba papa botika bilinga linga mobali musoza na mwasi na kati ya ndaku okotala kaka mwasi naza kitoko ozolinga te po bebisa famille na yo obebisa libala na yo mais tango ki kolinga mwasi wana bosangisi na ye le corps bosali mouvement du corps a transmettre le roza kati na ye mbala moko et dominer yo papa okomi coller serré na ye olingi à la folie olingi à la mort obebi mwana mwasi na bi mama na bebisi mabala nenga osakana te mama nitu na baby si ba couple na Paris oyo lelo oyo akima Paris akenda wapi Strasbourg lelo akima Paris akenda Strasbourg abina baby si ba mabale belé na Paris mama nitu et sifi kaka mobali otalanga olulanga obianga na lula soka na tali oka misu biloko koko ache na kati ya nzoto abiso na tali oka misu okokweya soto bandi ko lingana ozuka mouvement du corps esili lobanga na boya yo babi mama nitu mobali aboyaka ngai te biso bambali baboyaka biso te ngai mbali baboyaka bino te mais ndenge nini bo divorce yo divorcé grande sœur a divorcé grand frère a divorcé bi mais pona kola soki biloko wana c'est satanique c'est démoniaque satanique eza démoniaque parce que toza na molimo ya impudicité yango ba divorce ezali oyo nyonso nini koko mutu abandaki kosala bango makambo oyo koko na bango ya mwasi mutu akoti bango na situation oyo ndeko na mwasi akomi kolela azolela aye mama nitu na bebisi mabale ebele bacouple ebele kabwani mpo na ngai mama
ngamo na habité maman tu na kima Paris na ya Strasbourg ko kima Paris ko kende Strasbourg ezate ke akimi parce que soni te po muto yebi makambo na ete muto yebi na ete eloko ni mena Strasbourg bola na bien eloko meme na Strasbourg abandi ko yebisa papa oyo tia saka ba bêtise baka na papa na ndako tia bimaka na ye abandi ko yebisa papa yebisi papa lobi sikoyo zongela mwasi na yebi wita to vandi ngana na zongela su mwasi ngana lingi yo kaka Claudine na sala nini pona yo Claudine na pesa yo nini aye kozwa mobali mususu na Strasbourg tango azu mobali na Strasbourg via Facebook azu mobali na Strasbourg kozwa azu mobali na Strasbourg abandi ko bisa papa mondenge zawa yo fozonga pa na yo bon na oloba sima mbozonga pa na ote soko lingo tikala na ndako otikala futa ngane na zaboy na lingi soutien azu mobali mususu na wana atika papa na âge nini atika papa bato na âge 62 ans ndenge za boye nga nazo nanga mobile nanga mususu nazo kende yabi witanga na auto vandi déjà to sekina no bongo wite peut-être ko lelo en tout et pour tout c'est 10 ans ba bêtise ne se supporter ayebi se apprendre où à laisser ayebi maman ni tout temps na mwika papa ngo azo tinga manga na sala kinini na bimika biloko na bana nanga nazuka mutuka tanga wana na bima na ya Strasbourg ndeto osola boye ba papa Strasbourg bokebe élément dangereuse moko akuna Strasbourg na wana ngana yebisa na ba papa alobinga na yebisa abina nga nazobundana na ba prière na likolomo libanda likomona kati nazaka ko bundana na ba prière maani tu nazobundana kana ba prière molimo yo elongwa ngai molimo elongwa ngai abandi olela lobi mama ni to ezanga ite koko na biso muto asala boye mama na kokola nyonso mibali nyonso bandeka kozala kana sima na biso nanga na ya na ngai mobali moko aboya kanga te mama na nga lobanga na boya aye kozwa mobali oya zuwana na yebisi bino na Facebook mibali bolingo linga basi ya Facebook esala bino nini Facebook nde tozolo baboye atiki papa wana asimizalaki Strasbourg papa wana siko ndako ezalaki na kombo nani na kombo fi wana papa oyo aza na 62 banda ya poto azanga adresse tango nazo kobeta mbela nazoloba na bino ke ba papa bozalaka na adresse zalaka na ndako zala na kombo ya mwasi na kombo ya mobali po soki likambo ezali ozala nini ozala na sécurité papa wana papa George pa ezalaki na ndako ya mwasi na ye ndako ezalaki na kombo ya mwasi abengane na facilité abimi ake tala lisusu 10 ans ki kovande pa ya Claudine ndako na kombo ya Claudine asali ba démarche na Strasbourg Claudine asimizela ke papa fabima na ndako papa abimi 62 ans aki kovande pa ya petit na ye leki na ya makila te me petit kaka ninga za kaka vie azana petit aki kovande pa ya petit na ye na biloko abimi botala vie ya mutu ndenge bebaka aki kovanda pa petit na ye moko bobayoka naka bien abi papa wana abi et puis problème ni naza nango mibali nyonso bimana bango bakomaka ba malheureux papa na bana na liboso wana oyo azalaki na ye abi mama lelo komona kwa clochard eloko mo marchasu na vie na ye ezate papa oyo pe oyatiki papa oyatika wana ndenge atikaki papa na akoma kovanda pa petit na ye papa na za na ndako te akoma ka mitelinga abi mibali nyonso ya bimaka na bango vie na bango esaka nini ebebaka kaka ne bisi mimi pese na prière abi c'est plus fort que moi na koma kokota ba prière a bostra mama ata na bina bongo la motema ngo ngamo na monti na boni motema mi wapi esprit wana soka ekoti ngai soka esprit wana ekoti mama nito c'est fini soka esprit wana kindumbe ye mama na bimika libanda eke mobali atalinga totalani so na moni potanga timomisa bolingo na injecter yo molimo ya nini ya sirène esili okomizoba na ngai ba papa bolinga ngo boye bokanga ngwata na ni afile ba papa bomoni ena vient de mo boteka na ba Carrefour babe yango vient de mo boye bien ngo sukini ezaka balinga ngo na bonini boye
na moi singa mo balinga ba viande wana papa bozo ngo bolinga linga ngo ndengo na s'il vous plaît ba papa okoya ko mema malheur na kati ya ndako olingi mwasi okomi ko bimana mwasi oui atondi si nzoto to boyite adagi dagi nzoto itondi meta nzoto itondi malchance pe paye ko kota yo yebo mona ka mibali mususu azu mwasi onga musale esili azu mwasi o mwasi na zakane kala to zaka bien banda na zo mwasi o vie beba na zaka suna musala te ba benga na musala muso ko zala célibataire tango zoka mwasi o musale baby pona nini ko kendaka kushaka na basi de gauche à droite ko lokota basi de gauche à droite mwasi oza ko zo oyebi yete oyebi vina yete surtout ce qu'on se remet à 50 likambo nini bokendaka ko luka basi zala na mama na bana na kati anda ko papa eloko nini bolukaka soko so sali na jeunesse soko bandi ko kola et ande tangu faut positionner vina wa malamu linga omona pasi tango wa mwana mukeme tango komi mukolo souvent ça bo mwana to bosanaka mais ki mukolo te papa neto sabo akoma mbeya papa Georges akoma mbeya papa Georges akoma sans abri papa Georges akoma kovanda sima peti na ye nyoso kaka pona lokoso ya kolinga basi libanda atiki mama ya bana na ndako ake kolinga basi ya libanda lelo efutie papa Georges akoma mbeya papa bote ya mama chela papa émission oyata la ko luklinga kabasi bilinga Claudine azali sirène koko asala ye bakisa ndenge na nzoto abebisaka ka vie ya mibali ya bato babino mama Elia nito na suki na wana lelo bino kanela baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tatanzama ba mama pe lisusu avant pambola bino na suka zalaka na esprit ya prière matana prière ndeko nanga bondela moto moko bondela moto moko sambela matana prière. Pas de pitié pour les ennemis. Kamata banguna bwaka bango musika bondela kapona mobali na yo soko azobima nzambe nakangi molimo na bondumba ya mobali na ngai nzambe bomaye misu ya kolula amona basi mususu te soko atali amona kaka elongi na ngai atali amona kaka sourire na ngai amona basi mususu te nza salaka prière na salaka ngo ata ba jeune prière okomona mobali na yo aosokola kwa papa Georges te soko tiki ndako na opolele mobali ya aosokola kwa papa Georges tata nzamba kalusaku muna nzamba nubele shaneni bana betu bons bye bye.